mbote mingi na bandeko nyonso tu oyo bakozwa libaku to bakozwi libaku ya kolanda ndeko na bino bolingaka mingi la réserve Delors Sambiaku na chaîne na bino pe kaka moko la voix céleste oyo epesaka bino ba information na temps réel bandeko ebele peut-être bazomi tuna mutuna ça fait un bail oyo ke bomona kanga susu na la voix céleste te mais cette fois-ci donc ito zongi vraiment donc bon ko vraiment la réserve en tout cas vraiment 5 sur 5 on va toujours beau s'abonner na chaîne na bino bolingaka mingi sur la voix céleste TV donc beau s'abonner bano ko soka ba intégralité ya actualité politique na temps réel ce que vous avez besoin de leka awa en tout cas yambona banda d'abord bomoni bino bo mesana na antibal hein bo mesana na antibal Moïse Maoka oyo apesa kabino vraiment ba information boyeba mai osali ko leka na mboka pe libanda ya mboka en tout cas moment obo ndoko joye na noté pour santé ningana ki vraiment na lolenge ya makasi azala ki hospitalisé sikoyo moi nzamba sali grâce akomi moi bien mais yo ndeko po ko zali bako akolande mission oyo soki po tindi contribution na yo ekosala bien makasi yango ezalaki message mais sans plus tarder en tout cas vraiment toko kota mbala moko na ba actualité politique po boyeba toza wapi tozo kende wapi pe ekosuka boni bokanga ba point na ngambala moko premier point na ngai na uzolo la justice Costa Mutamba a danger. Dans lui de Costa Mutamba a danger. Il a été visité par des hommes non identifiés. Donc toko beta masolo ngope awa bo comprendre. Il a connu ne komela ki Costa Mutamba ministre ya justice garde des sceaux. Toko beta yango awa après toko beta masolo lisusu oyo kala mingi te abozo ka banungu no dialogue il faut salama dialogue oki opposant boy alobi que non il faut cohésion nationale côté pe ngambo musupo opposition ka boma na biteni na biteni ngambo mususu balobi non soki dialogue iko salama na mboka to kene dialogue yango na banani to kene dialogue na banani to ko beta masolo pe to ko beta masolo ya voyage à mokonzi mboka oyo asali vers Chine bokozwa pe ba intégralité pe STP toko toucher yango boyeba na moment oyo tokomi wapi na mboka na biso na est o ezali en tout cas toucher o pezo toucher bandeko ebele sans plus tarder na bandi mbala moko na première point na lobi toujours beau s'abonner massivement na lobaki Costa Mutamba ministre de la justice a danger na zongi muke sima poto kota na kati ya mama na likampo na zaka na kati ya justice boyebi chaque fois mokonzi ya mboka bane ko se plaindre la justice est malade azako ba toujours justice na biso et ali malade soki to kei kaka na libeko likunzi ya mboka et ikorobani la justice élève une nation pomboka etambola malamu et c'est la justice ezala wana mais son justice eza bien te yebaka nyonso ya mboka ekozala par terre parce que mokonzi ya mboka chaque fois bande ko se plaindre na justice azako luka un bon vertébré oyo vraiment akoya na kati a réaliser vision na ye en tant que commandant suprême que magistrat suprême. Les noms mokonzi mboka azui Costa Mutamba. On a bengaka un grand biteur. Avant centre ya makasi aye ko joyer. Par la ligne kolobani pour na kota vraiment na profondeur ya masolo na biso bo comprendre ba réalité. Boyabi justice na biso pouvoir les aller séparer entre ministère et justice na ba magistrat pouvoir ya séparer yango bomonaki à l'époque na premier mandat ya Fachi Beton tozalaka na
Tunga ya Kasende, ministre de la justice. Tellement pouvoir est qui séparé. Donc quand on parle de pouvoir, les alliés séparés, donc ministère de la justice, ton ministre de la justice, azana ba limite, yana ba place mususu akoko simba, yana ba place mususu akoko simba, teza la juridiction abat. Le quoi ba magistrat. Bango ba magistrat ba dépenda kané na procureur général de la République. Le magistrat va se dépendre kuna et pas naïe. Ministère de la justice est la administration. Il y a ceux qui peuvent même m'accompagner administration. Il y a un moment qui tourne à Kasende après avoir frappé à Kendaki n'ensemble ba pesaye pouvoir nyo surtout avant ko exercer doit la likolo ya ba magistrat. Donc na magistrature na ministre ya justice bango nyonso tout bazala lokwa na sous tutelle na ye ministre ya justice. Oh, pouvoir séparé, voilà pourquoi pouvoir on est qui séparé. Pouvoir on est qui séparé parce que to banda komona na époque ya Ndeko Kabila. Et alaki okomona ba homme politique ba na ba dossier sensible, ba dossier ba détournement. Mais tellement bango nyonso balaki na kati ya diapason moko. Bango nyonso balaki na kati ya linema moko idéologie moko que soki grangolo aibi donc yo zawana il faut protéger ye. Yale le quoi balaki na kati ya karkwa moko. Bango nyonso balaki ka kokende à la kelele donc na direction moko. Maintenant terme tata ekolo Fachi Beton aye koya na pouvoir. Angai kozong sa makamuno son aliment de justice et comme vraiment indépendante. Donc il a la teke batuba la na même mise na kata justice. No moni tunda ya Kasenda lelaki. Fachi Beton mokonzi mboka chef de l'état alinga kiteke tozala toujours na babitidi ya kala. Alors il faut justice na biso to ba institution na biso no sa mboka ezala amélioration et quota et à la teke justice a deux poids deux mesures que soki bakangi mwana yibi soso ba bengi voler. Mais oya yibi na libenga ya l'état ba benga yo détournement o détourneur non do bango no surtout ezaka na même sens no moni wapi tata ikola lingaki en tout cas na secteur wana ya justice en tout cas amélioration et quota makasi yango moni mwana mboka Constant Mutamba ayepe na secteur wana abandi kovandisa makambo kobeta dada en fait que ba congolais ba mona ke bali abandonné te na soki bazui problème na bande ko mususu par rapport à justice ezala na dépôt de mesures te par rapport na lobaki liboso sikoyo awa na bandi ko kende sikoyo pour comprendre très bien et ba réalité comment Constant Mutamba alaki menacé na ba installation na ye et batu wana pe lolenge ba pénètre tiko kota na kati ya ba installation na ye nyo surtout aboko yeba yango aizali bomba mabe awa sona linga bando kofungwa malor suko na senga bino bo s'abonner yo soko koti lande mishoti na suka o consommer yango. Maintenant bomoni Constant Mutamba rôle na ye oyo ba pese na numéro 1 ya mboka ko traquer des voleurs donc bande de réseaux bande ba mafieux justice et à la deux poids deux mesures T mais ko zone sa justice na sens normal do soko salimbeba te ozali akité. Donc c'est ça rôle ya Constant Mutamba. Yango bomona kita o Constant Mutamba aye. Abino fona bana d'abord ko frapper na secteur oyo ye existaka. To mona ki ngo bisono surtout. Abandaki mbala moko ko frapper na ngambu ya ba magistrat. Ndeko muswa koloba non, Constant Mutamba azali avocat ali magistrat. Mais bis bango nyonso tout kozala magistrat kozala avocat bango nyonso tout bali batu oyo bazo défendre
likunzi ya mboka do bazaka bango no bazaka na kati ya domaine moko mais ba branche ndesko kaboya lokola nzete nzete alikaka moko mais bitapi nde kabwani mais balika bango no na kati ya nzete ne boyoki wapi non Constant Mutamba azola kisanini yenda liko la kisabiso ba magistrat et saleli bababeti babani ko comparer voire même na Rose Mutombo. Rose Mutombo qui est ancien ministre de la justice Totaka qui était par rapport à notre collègue ba magistrat, ça c'est une flatterie. Totaka qui était pour qui collègue na biso magistrat mais ye azali avocat azali défenseur et à droit comment ya bandi ko kota na kati ya juridiction na biso pe quoi ko frapper biso alors pouvoir aller séparer ndo moni wapi menace et komi makasi pe botala menace yango nanu ndenge salami toto kende po bo comprendre pe na ndenge évasion et salami na kati ya prison centrale Yamakala, on a ici, au moment où je vous parle, c'est 125 morts. Bilan, on a payé 125 morts. Toko zonga toko lobela yango. Botala nenge salami. Ba visiter Constant Mutamba dimanche na lundi. Bolanda be dimanche na lundi. Bolanda pe menace na prison centrale ya Makala et salami momani kaka du premier au 2 nuit ya premier na le lendemain nango donc salami dimanche na lundi mais le même dimanche des hommes non identifiés bakena ba installation judiciaire ya ministre ya justice. D'abord, babandi d'abord kopanza tous les caméras pour effacer ba trace. Baké même ko permettre ti nanti chambre. Ya ministère, ya ministre de la justice, ti nanti chambre. On a ramassé des documents. Je vous dis, on a ramassé tous les dossiers aux ezalaki na table ya Constant Mutamba, aux ezalaki priorité à traiter. Donc allez-y comprendre ba nani ba sali complot wana. Oh, comment est-ce que ce que tu as bien bolandi bien? Alors, il y a une sibino qui n'a banda ko fungwa masiko po comprendre po awa eza bomba mabe na lo ke na bino po ba yimboka bo comprendre mayo o ezali koleka na kati ya mboka na biso. Bo mona wapi tozo kende. So awa temu ba pénètre ko kota na kati ya ministère ya justice ba sali sabotage et d'autres même documents brûlés. Banquette zo salam bayiba banani basali eloka bon parce que okoki ko boma peut-être ba installation oyo ezali pembeni proche boeme to biso to yeba il y a aussi des caméras ezala des caméras surveillance même na entrée ndenge bo kota ba omona bino banquette zo salam parce que les hommes qui sont entrés là-bas bazalo identifier te par rapport il y a ba effet to ba acte posé. Même effet et salami par Constant Mutamba et même effet baki ko salango api na evasion sko awa na bando kende siko pour comprendre très bien. Boyebi awa l'homme de Kingakati Yasuka na bandi ko kende siko pour comprendre ba réalité pour comprendre réseau réseau. L'homme de Kingasani Yasuka boyebi bien ntama nef l'homme de Kingasani Yasuka. Kalamingite awa, un mois passé awa, Aouti ko recruter 4000 mercenaires. Là, je vous dis maintenant, 4000 mercenaires. Pour nous ça la sabotage na pouvoir en place. Pour ça la sabotage na pouvoir en place parce que bango ba na mission na bango. Leur mission c'est quoi? Ba ebi que na moment où to komi na ngona ba tribution ba pesi Constant Mutamba, skoyo à laquelle elle est na prison. Bainga banda okota na prison ndebo mona kipe Constant Mutamba ka banda ko sala oyo sepelisa ki ba congolais nyonso to ba kongomani abanda siko ko kende ko vider prison kolongola bande ko ba na bango na ba dossier te me ba kenda ko bumba bango na prison centrale ya Makala abanda ko vider bango comme ça ba homme à cravate ba kende ko remplacer bango do ya la kina
pitié te. Donc ce qu'on a un dossier ou que justice et juyo et tio maboko, en tout cas vraiment il faut qu'il à la barre malamoko prison centrale Yamakala. Mais natangu ngambu wana ya bakingasani ya suka ba comprendre que moment où ils sont na deuxième mandat où ya mokonzi ya mboka ils sont de l'eau à boire te. Donc ceux qui ba juyo en tout cas vraiment ba juyo pour mokonzi ya mboka beta qui c'était sur plan il y a justice. Ndo moni ngambu wana ba se préparer ba bandi ko recruter voire même au moni na kati ya prison biloko et salame. Il y a aussi d'autres qui étaient déjà recrutés. Bandai ko zela kaka moment opportun pour bombe et enclencher. Yango moni na tali saki bino awa ne bandeli bino moko bo moni que bazo taquer ministre ya justice directement évasion na prison centrale et à Makala. Allez-y comprendre. Donc, comprendre ça qui déjà bien planifié, bien taillé. Pour nanini parce que bango bako kisakaka objectif na bango que tata ekolo andimato kende na dialogue. Et dialogue kala ngambu ya dialogue ngo bango ba otanga tokozonga peka wana na makambo tali dialogue bokomona na ba parrain oyo bazo soutenir dialogue oyo balinga ka toujours Congo et zonga na sima Congo et kende liboso te. Maintenant tango ba recruter ba mercenaires na bango balaki na plan bona benga bango complot machiavélique potolandaki atoka ki Corée nanga kuna bisika azali oyo azimboka oyo office o place wapi bozoka o pandemie za makasi na kati ya mboka na Fizi na Fizi kuna boyebi na este na Nord Kivu na Fizi place wapi pandemie o ba buto so bimabatu so ba ba mbuma ya makasi bimiso ko ba moto ozo bimabatu kuna o même inerbe fallait à kota pour que ça la diagnostic mais moi à côté zate parce que les deux parties entre FARDC na Barwande o bazo bunda badi ba M23 bata connaît nanga bazawana bazo nga ko libérer secteur wana te pour que bato inerbe ba kota ba sala diagnostic. Maintenant awawa mission et ala kini mission et ala ki boy connaît nanga lancer message que nege zawana que le neige que le plaît il faut bangono suba vendre autour de table na ye connaît nanga aya nande ko Kabila je vous dis clair nande ko Kabila aya ba vendre autour d'une table ba négocier so na sens ya négociation na bango awa siko na okende bo comprendre ba réalité boko mona ke na kwa ko toucher pe na point ya ancien président AI ya IDPS ye paza na kati ya Makala ye pe ana kati ya baje oyo il va ko salama awa na do fuma parce que même bango ba sali ba déclaration nazo funga obonga bomo na siko awa wa débandal kini encerclé to éviter tonga to suka boni pe bando su ngo suka la biso boni parce que groupe ba Kabila si ba préparaki déjà mutambu na bango oyo il faut basala mais malheureusement ba échoué pour na nini parce que ngana lo baka toujours tata ekolo azali deuxième envoyé de Dieu. Yo retourne deuxième première azana. Premier c'était Simon Kimbangu. Auto respecté un grand prophète. Ayaki pona ko sauver Afrique mobimba. Donc ba indo. Peuple bantou surtout ko sauver bango parce que la mission a accueilli. Maintenant Congo etikalaki inachevé. Et c'est la forme abandonnée, de forme vide. Et c'est là ce que Nzambe yemoko apona mutu oyo akolongola ba Congolais na kati ya souffrance améliorer condition ya vie ya ba Congolais. Et Nzamba trouvaki bon apona Fachi beto ta yo kolanda ngai tozano même moralité to même langage te mais o na koyebisa yo o ko comprendre ko bitende ko buloko azoloba aloba ya solo Bible lobi toute autorité vient de Dieu. Place mon ayo ki na Bible lobi que toute autorité vient du Satan. Donc toute autorité vient de Dieu. Bokonzi surtout et utaka ipa ya Nzambe po Nzambe nda décidaka ata Satan aza
oyo Bible zoloba supona ko bakse boloba ya komi pasteur Tony. Bible zoloba j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Do soki nzamba lobi likambo esalama boy. Ata satana yende nini abomango ekosalama te. Sikoyo bien mokonzi ezali nini parce que avant d'abord abanda ko exercer pouvoir na ye en tant que commandant suprême, magistrat suprême, et loko nini mokonzi mboka salaki azwaki ba kongomani nyonso tout entier, je dis ba kongomani nyonso akendaki na bango wapi na stade de martyr. D'abord pour na kosenga mawa na mboka Congo, pe kosenga na bayi o bazoboma o baboma Congo, bato ba dirija ya mboyaya tata ikola sengela ki bango pardon, pe loko biso to sepela ki na tata ikolo maloba o ya pronosaki ya kolobake ya zala effacé mais nzambe nde azala roi ya Congo. Siko ngana lobaka toujours na ba place no sonleka na lobango nzamba alaka na nyongo mutu te, mais ya na Bible ya na bato bakotsaka nzambe nyongo lokola Besekias ndenge pe Fati Beton akotsaki nzambe nyongo. Yozwi Congo etonda nkita nyonso or diamant, cuivre, étain, manganèse, toutes les richesses ozana yango, mais yo lobake yo effacé mais nzambe azala wana azala roi ya Congo. Eza déjà nyongo koti nzambe o sengeli nzambe afuta yango po bomoni ba comprendre nyonso bazoluka kosalela ye ezo simba te ezo taper toujours à côté. Pona nini yambo apesaki Congo na maboko ya nzambe. Awa mena parana li kolobani ngambu ya Constant Mutamba nazaka na kati ya justice après na kobrande ba makambu mususu. Mboka na biso et commettre ba problème ebele sur le plan judiciaire. Mboka po evanda malamu esengeli justice ezala malamu. Lelo oyo ba Congolais to ikolela. Mboka etambola bien te. Makamuno sizo kende kaka na sens mo kaka yamabe. Mais po makamuno sona ezonga normal esengeli justice na biso ezala malamu. Soki justice na biso ya Congo eza kovanda. Na esibino nyo surtout e okende na lima parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mutu moko te akalikolo ya mibeko. Mibeko nde akalikolo ya mutu nyonso, même chef de l'état lui-même azana se ya mibeko. Maintenant awawa sous ces ali ba écarter muto aye na lumière, aye na vérité na kati ya justice. Bango balingaki non, il faut justice éthique la kaka na lolenge moko. Etambola kaka ya kotengama. Ha justice etengama kaka. Mboka na biso ekende kaka na forme wana. Maintenant bomoni bino no surtout ba scénario no so o esalami tututu o je vous parle maintenant, on a dit que ti na prison centrale Makala ezalaki menacé, on a sibino 125 morts sans compter ba blessés. Je dis ben 125 morts sans compter ba blessés. Bande ko musu ba ebisinga no sengeli tata ekolo azonga na lombangu po ba benga tina ba mikili ya poto. Fallait tata ekolo kwa zana mboka ya Chine. Lokola batu ba kufi ba prisonnier ba kufi. Et sengeli tata ekolo azonga mbangu pour que Kotia to a décrété deuil national. Maintenant, mutuna oyo tunami na ba opinion. Balobi est-ce que un prisonnier, babibe un prisonnier, oyo aza détenu to ba kangi un prisonnier arrêté, azalaka na azaka liberté. Do ye azaka na liberté, ali condamné. Na esika moko fa tourner na esika moko, liberté et égalité. Est-ce que tata ekolo na lolenge ba prisonnier ba kufi akoki ko décréter un deuil national wana mutuna ba yimemi batapoto ba bengaki batunaki mutuna wana awa bokozwa biyano mwandambo na ngonde na kopesa bino biyano par rapport ya bandeko oba kufi na prison centrale Makala. D'abord première chose baza ba être humain. Première chose, ce sont des êtres humains. Oyo,
bazo mérité pe ko joa grâce to privilège moko na mboka. Vous comprenez déjà le sens. Donc, bah, on peut pas jouer faut pas jouer grâce. Bien sûr, bah, aller condamner quelque part par rapport à leurs actes. Mais cela n'empêche que mon konza moka a tel que bah, oh, bah, ce sont des Congolais. Même bon monaka, bah, prisonnier peut bah, fotaka. Donc, bah, ça bat, bah, ça il tue. Mais compte tenu, il y a makambo bango bah, salaki. Ne ba ali ba bombi bango quelque part ba pesi bango le quoi punition na makambo ba salaki comme ça lobby ba zongela lisusu te nde omoni na sens wana tata ekolo akoki ko décréter guerre nationale. Toujours ça dépend du président de la République. Wana ezali mutuna obo poser na po bengi ngai tro botuni ngai ndata ekolo azana mboka mupaya me awa batu mboka na yeba kufi alobi nini biloko ebele bazo sala banquette à partir la banquette wande bakoyeba banani baza ba commentateur banani baza na sima ya makambo oyo esalami wana. Mais ngana sibino toujours bomoni banda tata mokonzi azwa pouvoir les aura toujours menacé et vous savez ça très bien. Même côté occidentaux balingi tata ekolo te. Par rapport à quoi? Pour tata ekolo ayeko bomela bango ba cop na bango ndenge bango banda ko kotela na Congo. Ne ba banda ko luka ko ya ko toka ba minere na kati ya Congo ne tata ekolo abomeli bango cop. Quand vous m'appelez comme tata ekolo abomé en que non, vous voyez sur na Congo te pour boire un thé. Mais tata ekolo n'ira ko zong sa makambo nyonso ezonga na nzela. Oye alike wana besoin aux minéraux to biloko za na kati ya Congo, yaka na porte ko kota na fenêtre te, au koti na porte to négocier. Pe ezala négociation entre état contre état. Et à la té individu na individu te. L'état contre l'état. Et c'est ça maintenant où ezalaki mokonzi donc idéologie ya mokonzi ya mboka ndenge alingelaki. Mais le kola bango balaki déjà na ba comprendre na bango ya mabe ya koluka toujours koyaka kaka kokota na kozwa biloko na biso par force et ko imposer biso no moni place wapi ba problème ezokomela biso kidi pour qui pouvoir tata école et aller toujours menacer. Mais Nzambe ali kaka témoin pe Nzambe zo continuer toujours ko battre la tata école parce que na lobaka toujours tata école a trois pouvoirs oyo et battre la cahier. Premier pouvoir et ali d'abord Nzambe moko le Dieu tout puissant parce que toute autorité vient de Dieu et deuxième pouvoir et ali astral donc ba bon koko. Ha bon koko na biso. Oyo mabele soke ndimio. O bakolo mabele bazali so mabele ndimi oyebake ondimami parce que na kala tumanda obenga bakoko na so na obenga nzamba mpungu tulendo et troisièmement abatami na pouvoir oyo wapi na beango pouvoir ya peuple congolais o azali na légitimité sikoyo awa na moni bazo senelinga jana sima caméra kuna balobike minutes nangaye komiko kene na ko sila awa sikoyo nazo kota sikoyo na eloko oyo ya dialogue bolandi Martin Fayulu Trebe azo senga cohésion nationale. Martin Fayulu azo senga cohésion nationale na ngambo ya Katumbi balubi bango ba soki bako luka ko sauver mboka Congo loko les a touchés na banguna souci na bango et ali na lolenge te o Martin Fayulu azo senga cohésion nationale bango selon bango Bakatumbi se va dire que Martin Fayulu sa kota déjà na jeu ya pouvoir ye sa kota ne déjà na jeu ya pouvoir azo asko ko distraire bango alors bango soki bakoya po bavanda autour d'une table basola makambo etali makambo ya mboka ba imposer siko place oyo balbifonde ko Kabila peara na kati tala masolo place bazokende so place bango bazokende ko welela na ngambu ya Bafayulu po position se kabona na ngambu ya Bafayulu na ngambu ya Bakabila na ngambu ya Martin Fayulu bango nyonso bazowelela primature donc bazwa place à primature baza na contrôle ya gouvernement
tala place toujours que so ngana lobaka toujours au moni que mutu moko te azobundela peuple donc bango nyonso bazoya na intérêt na égoïsme na bango do intérêt personnel mais bazoya na kombo ya peuple tango bakozwa kuanga oyo bango bazoluka kozwa wana yo peuple bakobosana yo otikala kaka na phase ya kolela. Alors biso peuple il faut to telema toloba te dialogue et ali pe mabete na bete ko bano azali contre ndako nyonso même na katsa ndako fo dialogue ezala ko dialogue et ali nango mabete mais dialogue ezala na phase nini pe dialogue so mo déjà mutu azoya po bo dialogue azoya déjà na système ya imposition donc yeba ngo déjà que même masolo na katsa wana ekoleka bien te na keisko na makambo o etali a na négociation e koleka nangola bomonaki Lorenzo ayaki a soleil na tata ekolo ba soleil sur plan sécuritaire et économique et tout consort selon Lorenzo oyo azupe na ba parendo batindi o batindi ye o batindaki ye ba parena ye dozu le la communauté internationale Union européenne bango souci na bango ya nini et ali que tous les opposants oyo basala kombo na otanga ba kombo to ba kombo o basala kombo. Alors Lorenzo comme tu as joué médiation wana na kati ya médiation wana Union européenne communauté internationale ba kozala wana et Kagame a kozala wana ba kozala négociation wana wapi na Rwanda yango moni salama angoko na ngambu ya bakatumbi balobi non soki dialogue ekosalama faut ba luka ba prêtre catholique ba ndiko tanga déjà ba kombo ba fudalo ya mbongo ba o mususu oyo azaka lebu soki butembi soki ba dotanga ba prêtre no surtout bazala ba bazala quoi ba pareil ya dialogue comme ça ba sola malamu ba sa lokola livre ya sika batu nyonso ba signer ne wana kimia ekokota na kati ya Congo mais bazo signaler ngai TV ezali en tout cas vraiment ngonga na pesi mote na bandeko no surtout oyo ba Julie Baku ya kolanda ngai ezali moko oyo bolingaka mingi vraiment ezali la réserve en tout cas vraiment bobando ko ngai awa tout moment bwana besoin ngai soki pe na betsaki mutu moko libaku oyo akolanda ngai en tout cas bolimbisi mais soki osepeli na émission oyo en tout cas vraiment loba bonne guérison nandeko Antibal mon numéro plus 243 81 35 68 006 je dis et je vous remercie.